Bonsoir, peuple congolais. Bonsoir, mes frères du Congo. Bonsoir, bandeko nanga nyonso oyo baza kolanda nga lelo na pokwa lelo na dimanche le 7 janvier 2018. Nous en a 3 points de presse aujourd'hui. Oyo tuza koloba quelques travail à peuple congolais, un résultat à peuple congolais vis-à-vis ya makambo nyonso ezoleka na République démocratique du Congo. Nakobanda nano na 1 minute de silence na ba mort ba victime ya catastrophe naturelle et tukosalema na République démocratique du Congo créée par le pouvoir en place, pas de caniveau chez nous, pas de canalisation, pas de l'État, pas de peuple congolais dans le modèle nyonso. Comme les rôles va pesi bango va diminuer effectif il y a nombre de peuple congolais pour bango ba ya kozwa Congo ba ba ke et aussi mbate to récupérer masolo kala mingi te. To on a point de presse ya lelo na respecter na nous a victime autre ba kufaki na marche le 31 pe na oya catastrophe naturelle. Merci beaucoup Ingeta na peuple congolais oyo bazali kolanda ngai na minute oyo. Point ya liboso tokobanda na kita oyo eleki lelo na ba église mibale misatu mine na secteur ya Saint-Denis na la Briche. Les activistes combattants et moi-même, on était ensemble pour intervenir par rapport à la situation de notre pays. Et deuxième point d'abisso, je veux répondre aux tribalistes et les gens qui s'attaquent au nom de la personne de Babin, croyant que le peuple congolais, ils vont me décevoir ou moi je vais le décevoir. Waya, Babin est aggravé, n'amitié au peuple congolais. C'est les frères du Congolais qui ne sont pas tribalistes. Mais je vais attaquer tous les tribus du Congo qui se croient supérieurs au peuple congolais. Je vais les dénoncer. Et les races de vipères, les races de traîtres, je continue toujours de les dénoncer. Sans peur, sans craindre qui que ce soit. Et je suis là. Et tout le monde connaît ma famille et connaît là où j'habite. Celui qui est prêt de me prendre en embuscade ou bien à Robomanga, je suis prêt d'accepter tout. Ozali balian koba balemana poso, boko lemba, pe boko kita, boko zonga na ozala. Et nazalaka. Et na bandi musala ya ko défendre peuple congolais na batu oyo balingi ba se victimer les races qui sont à peu près comme des Tutsis. Au Salimabe, on y a comme victime à l'isolo, il y a au Salimabe. Pour répondre à la race wana, les races de vipères. Je ne suis pas peur de personne. Et troisième, comme Zongi, na Lobakiki, na Tiki Lumbe Lumbe, na Ngena Tala, qui a la capacité de prendre le bâton d'un guerrier, il n'y a pas. Et j'annonce, l'équipe est bien composée et nous commençons la guerre. Et ça sera langue et populaire. Et Yangwana, toujours senga, na ba guerrier nyonso oyo, bazana mitema mibali, ba tele masikoyo place bazali, ba rejoindre. On va faire un boulot colossal pour la République démocratique du Congo. Ceux qui ont tout et on s'en fout, la prison, quoi que ce soit, on s'en fout. On est prêt, on a des enfants, on a déjà fait la vie, même si on meurt aujourd'hui, on meurt aujourd'hui. Bon, il va en haut qui vie, c'est ça la malango. Ceux qui ont déjà 45 ans, n'a rien à perdre déjà dans la vie. Il n'y a pas une ceux qui n'ont pas oh, donc il faut que la République démocratique du Congo, ma penatika Pierre, le Ola Lumumba, malgré la traite, le Ola Babomisa Lumumba, pour régner, Simbate na bana bango. Mais ngana ozala
et comme on a otikala na monoko na ba congolais ingeta. Je vous remercie. Bandeko, premier point na biso, ba activiste combattant, il y a peuple congolais, les combattants de base. Ils ont fait parler encore aujourd'hui au nom de la République démocratique du Congo. Tokitaki na ba église. Précisément l'église à ACK ya Mukuna, où il y a des fiaki peuple. Biso lobaki, ye azali na occupation, biso to na peuple congolais. Ye azali na terrain na Kinshasa, biso kozwa terrain ya Libanda. Biso nyonso tokozala na terrain ya Libanda. Yango to senga na bandeko nyonso, to tike occupation na kati ya terrain, to bima bima Libanda, to encercler bango, to boucler bien to kanga bango. To kiti kuna ba changer ba langage na kanisi ba image la kisi ba cher na bango lukuta bazaka nango ba palangani pe sali ba tutu ba tamboli to lakisaki yeki okoki de fier peuple congolais na kati po yoza na manuki na travail yoyo ba résistant combattant bazo sala yaza ko répondre na travail à ko trahir au peuple congolais na fonction oyo politique namba pesi archevêque wana soi-disant Mukuna oyo akendaki Russie kozwa manduki kukosa na kati ya Congo tozo courant na nyoso bino batu kozo kolandanga toyebi ke Mukuna azali na service et occupation et oyo nyoso azali kosala na bakankenza baye bango bakosibira yango tôt ou tard. Même bango lelo bakufi bana na bango bakosibira yango po bazobomisa peuple congolais na modèle nyonso. Baza ko torturer peuple congolais na modèle nyonso et le peuple congolais baza komona et oyo bango baza ko sala lelo baye bakayango bakozwa yango lifuti na yango pétard. Hippolyte Kanambe baza nzambe te akozala seko te akokende un jour mais baye baka ba place na bango ekozala wapi basoni kafuta bakankenza bapaster ya lukuta ebele na ba église de réveil oyo ezali kosala ke peuple congolais a souffrir ole basala ke ba église wana et réveiller peuple et comme ko endormir peuple ba koti politique babosani ke baelaki musala ya kosalisa ya lusungi spirituel peuple congolais et vivre quand même en paix mais bango bakomi kobomisa bango yango biso ba combattant du peuple na bandeko mususu batikali tolekaki lelo ko visiter quelques églises mais nous avons chassé le pasteur de Mukuna na Saint-Denis et nous sommes passés dans d'autres églises pour passer le message que ceux qui veulent continuer ko ignorer souffrance du peuple congolais boy baké activiste et combattant bakozala simana bino seko tiseko mabe liwa soki liwa ye activiste wana kei mais mususu azali oyo ako remplacer yango toza ko senga le reste d'activistes oyo batikali sima balanda message ya mboka balanda rythme ya sika ya combat wana ezala point ya liboso ya mibale nazali ko répondre na un groupe de tribalistes oyo basali ba vidéo na bango ba montage na bango contre Babé Masombo le combattant activiste de la République démocratique du Congo oyo azali combattant neutre qui ne fait pas la politique, qui défend l'intérêt de son pays. Je suis dans un groupe de pression. Je peux faire la pression à tous les Congolais qui font du mal aux Congolais. Et na ba politicien nyonso oyo bazali ko de ma propre tribu, les mêmes ceux qui sont proches de ma famille biologique. Ba mususu ba betama batu bayebi. Mais il y a quelques tribus, même ceux qui bosali mabe, ceux qui azali de konabino bolingi biso toloba mabe na yete yango wana tozali kosenga na bandeko nyonso oyo bazali kolanda ngai
bazala na bukebi ba montage oyo ezali kosalema na kati ya combat contre ba combattant ba propagande ya mabe ezali kosala eloko moko te na mitu ya peuple congolais. Biso tozali kosala mosala ya république sans parti pris. Yango wana tosengi bandeko nyonso bazolanda nga namoni ndeko moko azali awa azali na direct Allô? Oui. Ouais. Monsieur Babin, bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, moi je suis aux États-Unis. Na moni nga ba vidéo na yo. Alingi na tout na situation combat ezande. Tout justement ndeko na ngai situation ya combat yango nazopesa analyse. Combat na biso tomonaki ba soi-disant ba pasteur oyo basalaki contre l'appel patriotique ya ba la République démocratique du Congo sans étiquette, ni parti politique, ni association. On a descendu sur quelques églises. Par exemple, l'église ya Oyo Bazako Benga, archevêque Yabamiyibi Mukuna, ACK, Yangoana Tokitaki Kuna, Touti Kosala Musala, Oyo Lengo Bami, peut te protéger Bana, Naba Mama, Tobimisi Bango, na kati ya basal pe to sololi to bloquer bango pona kopesa message pe ko encourager bande ko mususu ya ba pays nyonso basala lolenge biso to bandi. Et le deuxième position ya combat, nous sommes en train d'organiser une grande réunion et la marche pacifique dans 2 semaines pour to bundela mabele na biso. Pour la réunion tout ça ko benga ba combattant nyonso oyo bazali na ba parti politique bazana ba tendance tribal te oyo bazali neutre pona kobundela Congo ba nationaliste biso lokola biso tokutana tosala sikoyo musala ya komba na ndenge elungu bami Hippolyte Kanambe pe bato oyo baza pembeni ya Kanambe bayaka na poto depuis totika lumbe depuis toloba totiki namoni bakomi kosakana na peuple congolais yango wana tosengi na bandeko wana tozongisa musala ndenge ezalaki liboso yango wana naza kosala appel na ndeko oyo ndenge obenginga a partir États-Unis musala na yo ezali komobiliser bandeko na biso mosusu ya États-Unis pour ba bloquer lisusu situation na niveau États-Unis pe ko marcher na niveau États-Unis parce que lelo na Europe je sais que bana na bango bazali na ba Europe bayaka na ba hotel ko vanda mais il faut tozongisa obeta bango osala bango mabe pour to corriger quelques politiciens congolais qui ne comprennent pas na ba membre d'occupation yango wana tuzo kosala ba synthèse pe to kopesa message na peuple na zongisio maloba. Bon, merci vraiment. Premièrement, na sepela na lit na bino, sepela na lit na bino oyo eza souverain mpona bakongolais nyonso. Mais eloko moko na ngi naloba bato wana oyo ya baeglise soi-disant bapasteur bango balekaki na RTNC mpo baannule marche soi-disant estce na baeglise na bango na Europe kuna estce bokoki kokende te bobengi bakambi ya baeglise wana nde olobi kaka bovandisi bango bosali réunion moko monene eke bango bakambi ya baeglise wana botie bango liboso na bandimi nyonso tu mpona bamarshe ole ya kosalaka bango balumbe mpo eza mpe na bato mosusu na kati ya baeglise wana baza pour bapaster na bango wana te. Estce ide wana ekoki kosalama te? Deuxième question ezali namoni neti bino na Paris Belgique partout wana namoni ndiye bozala mwa bokabwani
na bato ya apareko na bato ya bino bakomata batutu eske bokoki kosala union moko te bobengisi bango bovandi tosololi mpo mosapi moko esukolaka elongi te yango tokokoka kanambe te mpona toza éparpillé bokoluka bosala boye bamosusu baluki basala boye eske ide wana ya kosangisa batutu eza te apart lumbelumbe. Allô? Allô? Ouais. Nazoyoka yo malamu na bokebi. Oui, allô? Allô, allô, nazoyoka yo. Nazoyoka yo.